Nicolo, Solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bonjour Maps. Bonjour Awen. Okutio awa pas Pierron Dombassi, elle fait avec moi na biso, tout le monde l'a Pierrot, tout le monde qui est mort, que vous allez qui naïe, tout le monde solo na moi, et contre la Pierrot. C'est la famille, hein. Nabi, tous des gens ensemble. Ngala bandeko nanga tout monde naka ndeko nanga Pierrot tozara tamsusu na semaine namona ba cousin nanga te namona ba cousine nanga te mais na semaine tozara tamsusu always ernios donc routine mo ya vie tout monde na ernios parce que tout travaille ensemble donc pas sinaye eza lokola pas sinangai to lela na ba o ba olela voilà mais tout le monde ko directement ko yo apprendre ki sangwaliwa mwana ndeni nazaki na ndako ezaki déjà presque ba 22h moins nazo mi bonga mapona mata na mbitu na lala nteja osukola na lala nazi coup de fil ya Pierrot pas na moni abenga ba wana Pierrot nga tumula ngani je savais pas ton na yambi allo ton lolo lingi nini na buto ngani na lala nanga maman ko na weki va kolela na tuni ngabi na sursauter na panke ngabi Pierrot nini ozawa abi maman wadle autotika biso. Ah non, c'était terrible d'apprendre la nouvelle. Ils avaient vraiment passé, na tenu aux apps, puis ils ont tous en hôpital kuna. Ngabi bon, nazo yamba nga pebe kinga la mema nga te déjà bouton, fallait que le taxi pour na précéder déjà la morgue il y a 50 ans, on a commencé avant, l'état ambulance et un accord ma famille, les tokutana ki wana. Faut na poto zo petan milité, soko epose na message fort ko epsa Pierrot epseni. Na madame na yo azali maman mwana nga na lobaka ka to pesa merci na Nzambe parce que la circonstance nyo soto komisa ye to glorifier ye muta permettre muta pesa ki ye mokazu abi pourquoi à permettre et salama bongo to glorifier rebele pona esprit pona lobaka te donc oyo lobaka na yo te sala ka ibele famille za nga ana bima boye maintenant que les comme ça mais c'est tout comme ça mata la voiture ni nga bima station na bimika ba la voiture et nga la bimi déjà nga la bimi déjà nga ina tambola mo botina kota la Matia ça m'a tapé ma kuna tota moi makolo moi OK Jonathan ça marche non yo tena ka bongana tambola makolo o tambusa makolo ko sala moi sport yako vai leti ko sala moi sport Maman, c'est... On va vite marcher, c'est quoi?
beaucoup de hein? Ah, c'est bon. Pourquoi tu es dans ce moment? Pourquoi tu es dans Bonjour Mams. Bonjour Awen. Okutio awa epa Pierrot Ndombasi alikofelaki mwana na biso tomoni olandi Pierrot tomonaki ona mort que ozalaki na ye tozomoni osolo na moi oyekotala Pierrot. C'est la famille, hein. Abi tozalaka déjà ensemble. Nga na bandeko na nga tomonanaka ndeko na nga Pierrot tozalaka ta mosusu na semaine namona ba cousin na nga te namona ba cousine na nga te mais na semaine tozata mosusu always nyonso donc routine moko ya vie tomonana nyonso parce que to travaille ensemble. Donc pasi na ye eza lokola pasi na ngai. Tolela na ba o ba olela. Voilà. Mais tomonaki o directement ko yo aprenaki sango liwa mwana ndeni. Nazaki na ndako ezaki déjà presque ba 22h moins. Nazo mi bonga mapo na mata na mbitu na lala. On était déjà au chocolat na lala. Nazo coup de fil ya Pierrot. Pas na moni ya benga ba erreur. Pierrot nga tumulanga nini. Je savais pas. Ton na yambi allo. Ton lolo lingi nini na buto nga na lala nanga. Maman ko na weki va kolela. Na tuni ngabi na sursauté na panke ngabi Pierrot nini ozawa. Abi maman wadle autotika biso. Ah non, c'était terrible d'apprendre la nouvelle. Ils avaient vraiment passé, na tenu aux apps, puis ils sont dans l'hôpital kuna. Ngabi bon, nazo yamba nga pewe ki ngala mimana nga te déjà butu, fallait que le taxi pour na précéder déjà la morgue il y a 50 ans, na koma ki avant, l'état ambulance et un accord ma famille, les tokutana ki wana.
Faut na poto zo appeler ton invité, soko e poser un message fort ko epsa pio ko epseni. Na madame na yo azali mama mwana. Nga na oloba kaka topesa merci na Nzambe parce que babi circonstance nyonso tokumisa ye to glorifier ye muta permettre muta pesa ki ye mokazwa bi pourquoi à permettre et salama bongo to glorifier ye. Voilà. Merci beaucoup Silabisa. Merci. Ouais. OK. Tu m'as pensé à la Simapuna. Ndeko nanga kosilika tikoboyaka ngai te koboyaka nga te sonyela nga koboyaka ngai te sonyela ndima nga ndenga yozaki Aisha tosula te ndeni okokoni tosolaka bien yoka yo ozaka no na poto ozaka anime oza mwana poto ya solo Tata, Sylvia c'est l'homme na simate. Mama. Bobi matiko te pour mutu bezo. Bona, oya ya koko.
soko longoli ye kaka tozalaka tia mosuku na ndako ye mpe taya komata moya tuna ngati baposi eza pe avani bakosi bakimisa mono ayibi voiture ya nani apara bakomaka motu ezomiba voiture baluka bapara na ayibi voiture bakosamene balukatangi ete balobi aza mwana moke ayibi ngai papa aza mwana te aza tata te ndenge ozoseba kosele Bita. Et express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozana. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International. et express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozana. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International. eloko koloba eza pasi eza pena pasi eza pasi napesi no pe ondo mbasi mes condoléances napesi sur courage napesi ma clacla ma clacla ouais bato ko d'or napesi sur mes condoléances en tout cas nga kutu ezo nga nazoka na pasi ya double po na to bana ko bande cadeau na nga na nga napesa mwana na nga napesi ete mwana mikufeli nanga napesa pena cadeau ya pelo bana nga mais ozoba ke mwana na oti sika ozela yo azozela cadeau na yo mais to bani nzambe mtapesa nzambe ni mtazwaka. Très bientôt, qui est moi à Belaki, à Botamaki na malade, selon les explications aujourd'hui, de l'année pas de qu'on a vu ce Pierrot, qui a Belaki à Botamaki na malade, vraiment tout quoi expliquer lui c'est maladie. Bon, en fait, tant moi la zobé là, na ebaki pena maladie té. Na ebaki maladie té, mais na zoyo kaka ndé bande ko ba oluba.
mais qu'on va na Pierrot bon on a tout nié été qui dans une explication. OK. Et pour la là qui na moi il ngana ça interview à expliquer. Là ben ngana ko non moi que tout ça dans ta lobby na moment oyo na za bemela ko expliquer ba fan nga. Pour na dire que na ba fan balanda ko ba na bezo ba ba na mawana yo. C'est un problème mais ko vo na ko expliquer bango. Na ko expliquer bango j'espère que lobby nde tant on ça na ye na comprendre que moi na bela ki boy mais je veux que moi na zaki na maladie moko o bazo ba ketaki bien il fallait akende États-Unis d'Amérique. Ba kota ki ba là ba senga ki ba demande ba senga ka ba répondre ki bango tina 2024. 24. Ah ouais 2000 oui 2024. 2023 l'année prochaine. 2023 mais 2024. OK. Mais ba meka ki ba benga même dans hôpital aux États-Unis pour batinda invitation. Hôpital Petindi. De ba essayer bango bazonga na je crois ndenge ba selon de période zo ba ndenge likolo ki entre janvier et décembre fa bazonga lisusu. OK. Nande ki yebika maladie ya kana mbangu. Et pour la aussi là, il a pas signé pe comme il a point que mimi mwana. Très bien. Voilà, ça sangwa pas si sangwa mawa, bozan a dédé une corporation. Il y a bino ndebo evoloka kuna poudre de chasse pe sangona eza comment. Vous avez déjà programme? Non, programme na non pesami pendate. Et pesami pendate tozo c'est la neuf programme ne pesami ne Pierrot Ndomba saroye basiko OK. Ye liboso ou bien moi na liboso. Nde tozo c'est la programme pour Pierrot Ndomba c'est pas sa programme ya moi na. To boy que Pierrot Ndomba sa kota jeudi. Kuna pe batie jeudi. So toute année eza mabe. Par exemple que to soto kunda moi na biso liboso to kundie liboso après to kena papa. Soto banana papa après to succès na moi. Beaucoup de figures emblématiques na disparition ya moi na ndeko na biso Pierrot o ezala qui vraiment est remarquable. Le jour il y a disparition ya poudre de chasse. Cela dit à quoi aux affinités, aux affections, au succès ou il y a d'autres choses? Bon, le problème est que tant les Cambouillaka, aussi besoin de toi. Tant les Cambouillaka, en tout cas, il y a une vitesse. Tokolo baki papa na biso tanga kufaki ba oyo bazaki sur place wana ba opi bazaki na ba occupation te bayaki. Ça veut dire que même na ngai so otali bien déclaré za témoin. Na zaki na fête mo botu na fête wana déclaré. Donc ça va la bengi ngai singa akovo. Quand na statut à Pierrot Ndomba singa asa kufeli mwana. Tant on continue tali na bengi Pierrot Ndomba singa c'est aya pe maramni na moni na statut bina akovo eza bongo mais tozana ambulance to koma na cinquantenaire. Nde na yo benga déclaré ngabi déclaré ba koma na cinquantenaire. To kati fête inde to koma ki wana. Tant pe to koma ki wana to mona ki pe ba comédie bazala ki wana nande pe to mona Aji Omar ye to moni pe nani dina na la douce Sarah Masiala Aji Omar en tout cas ba to ba ekebele ba o ba ye ba kili kambu bo ne ba benga ki information nande moni ki lobi ba ya ki na lelo pe de to moni ba bobo manoka ba le andaya ba Renate ndaya ifoku ba Barcelone. En tout cas, tu belé pena bazawana pena baida. En tout cas, tu belé pena baikolela la moi na bango. Très bien. Voilà, tu retenir yota molaite na éviter sokolo balilo asuka nini pour interview na biso to sali siko. Bon, là na ina lo baraki. Ya pe maklakla ba courage. Nzambe mtape saka. Très bien. Nzambe azu yango pe ayebitida ke boleka na étape oyo pour un ya malamu ezo ya liboso. Tu dis que ça rapace ça moi na comme 9 mois au beau type sous moi na une année accueilli en tout cas ça la rapace pas maklakla mais ba courage en tout cas la famille surtout pe ya papa na biso en tout cas ba courage pe kaka nzambe kama tapesa nzambe kama ndimta soka en tout cas ba comédien surtout boza makasi po l'événement ba makambo tozana ngo basanga mao tozana ngo eleka bien. Très bien. Merci beaucoup Kohodo. Merci beaucoup Shadrach. Voilà, on va continuer. Nous avons vu également notre frère qui est juste à côté de moi ici des carrés. Je ne sais pas s'il peut déjà avancer. Comme ça, on va essayer un tout petit peu de parler également avec lui. Parce que lui aussi, il en fait partie. Il y a des conabissos où il évolue très près des artistes et comédiens. Il est là avec moi. Bonsoir des carrés. Bonsoir Chadra Akangaï. Bonne santé. Ouais, santé normale. Très bien. Voilà, biso toi na santé normale, toi na essayer de positivité dans d'autres. Mais il y a notre frère qui vient de perdre son fils il y a une année, qui est Pierrot Ndomba déjà. Un mot pour la disparition, moi, artiste et comédien et surtout une star de notre pays. Voilà, et retourne comment ça va, ça va bien par rapport à nous autres, normal, mais de l'autre côté, on a triste nouvelle. Il y a un tonton Loulou, on a un chouchou peu délai, fanatique, on a un problème. À ce moment-là, nous sommes très bien pour perdre un mois dans le Liboso, dans Libala. Je crois par exemple tonton Loulou à Liboso. Kokufa na Aïcha Mouti na une année, un mois.
c'est une triste nouvelle. Chadra Kanganga na bota te maintenant bandeko ba bota na ba famille na ba camarades. Ce qui a moi na mutozo bela niveau m'ta stressé au matin. Une fois je me rappelle j'ai une amie Estella, a fait la moi na il y a 7 ans boy. A expliqué biso ndé moi na kufa bidé karena tamboli place nité na kina match donc au bungi sa moi les acteurs moi il y a le mot il y a tragédie moi au koko expliquer c'est une triste moi c'est na ça la fausse couche voilà ta sur histoire modèle na konfumo yo tu as une fausse couche le boss comme toi simbi ou asimbi kutu moi na maboko ça fait une année déjà des moi na penza ça avant comment au vendre comment d'ailleurs lia je crois des qui oh papa na nga ta peut-être ko le bizaki te bébé oh papa na nga oh maman na nga donc triste nouvelle donc Piroza penza abati ko bugisa moi na flair d'âge même na libala pesika dans le mariage moi na kufa ça vraiment passé voilà très bien voilà pour na unité autobone pas wa comédien déjà na matin na biso lelo presque ma figure presque mieux surtout emblématique la corporation na biso parce que comme on a déjà ma maman top ba Gabriel ba Belleville ba Bobo je crois que monsieur Super Baroya lelo pour la présence na bango à chaud la disparition ya mwana ya ndeko biso Pierrot. Non, cela veut dire que dans mon kili photo c'était bon va na bato. OK. Au moins il accepte que tonton Lulu va na bato bien. Autour va remis ah ceux qui toi équipe na fête quelque part. Il y a bande to le bar. To va na bande na fête en haut. Attends nouvelle année côté. So peut-être toi qui bien en remis peut-être en aïb ça va péter. OK. Ainsi déclaré ah ya kaboye tana boye dossier za boza. Ko commence le cours na cinquantenaire, je vous dis bon bazaki parce qu'il y a dimanche 1 d'abord RPD pour sanaki ba commander ba travailler temps ba travailler bandal lundi si samedi dimanche ba paiement parce que lundi ba qui tournage na moni même si nang si la bisari avec non le ngola là si la bisari le ngola là zaki tellement fatigué dans décarré je dormais même je m'arrangeais pour monter au lit nazo appel wana tout le monde va s'arramasser là tout le monde va si là tout le monde va dinana la douce donc bazaki ba motivé il y a quoi assister devant parce que Pierrot za la ba ouvrir les camarades ba ouvrir c'est très important Shadrach ça là na nga pour prendre ngapena za la ouvrir surtout na ba hypocrisie to kokoter les matés cela veut dire que tonton Lulu place sinon ça les kracha à kimia donc on peut autre ko énumérer baza tout le monde ba ida tout le monde ba personne belé ba combien baza peut-être on a la possibilité na ba biko na ba 15 heures wa ba président Bobo Manoka yana biso zaki awa ba mama ile ndaya bazaki mo belé na moyi donc ça veut dire que tonton Lulu za ba tout bien place sinon so ma bezanga até mais ça l'effort il faut se supporter surtout se supporter tu vendre la on a sa preuve que tonton Lulu Makomeko mais peut-être à banaliser pas simplifier donc c'est également très touchant comment on t'a y a na matanga tout on t'a dit aya toi de la semaine mais toi non ah toi non 18 heures sur 20 ans la bande Kinshasa donc voilà vraiment que on va na battre ça la bongo très bien voilà merci beaucoup si faut moi ni anciennement manqué par rapport il y a disparition il y a des qu'on a vu sur poudre de chasse mon qui va réaction topé ba vitesse topé présence à chaud les salamiers pas de qu'on a vu sur Pierrot c'est là il dit à quoi ne pas au lobby pour y bofanda na batu to ya izala déjà photo comprendre to moi le blanc mata d'Acosta coach et là va tout ba photo bango tout haut déjà président Poudre personnel avec président groupe sans souci to bossa na monter président Poudre sans il y a groupe sans souci apparemment on a appelé sous ko tourner penza li sous pété nouvelle na yé pétant comme les mutu chacune de nous a une place à Zalaki vous allez comprendre je crois premier jour au pour de choses à Koufaki ba commander bayaka tout le monde a Belleville ayaka tout le monde a quelques commander bazala na déjà baka présent ou présente bazaki wana il y a Pierrot pe lobby na cinquantenaire bon tu baki bongo so pété baki ndambo si là nani ici là dinana ça ramasser là bazaki na disponibilité en plus Pierrot Ndombasi a koufisi mwana na ye Pierrot Ndombasi a joué à la site presque belé photo le bango a joué à Koto na SB a joué na famille bota joué na dinana la douce a joué presque ba chaîne belé donc automatiquement sur les camerounais comme les bana facilité peut-être au télémambala encore à chaud vous comprenez par contre peut-être présent pour tout on appelle banzonzi qui était na YouTube apparemment on a tout banzonzi qui pensait peut-être pour de na vie qui âge mais au moins bayaki parce qu'après il y a tonton Loulou azaka trop na média azaka trop na scène et peut-être moi réaction un peu bon peut-être le lobby peut-être que dans je présente pour de choses que fait lelo lobby dans tout monde ba ka pe bede ba comedy pe bayaka le groupe sans comment da AG Omar azada répéter le groupe de na AG Omar azala ki lobby voilà vous sentez que ça dépend quand là très bien
Voilà, merci beaucoup. Le Basouka, non, le Basouka, Togo, le courage, na maman claque là, mes condoléances, na groupe les Ndombasi. Au batu kubungi samwa na bango ba wakanza me mutape sakanza me mutazwaka. O Togo, le bakanza ba pesa makasi a consoler famille. Consolation mo ya solo za ka nzambe. Nous on a Togo ya to lobby, to assister, to salle d'émission, tout. Mais muto consoler mo te mezaka yemoko. Nzambe penda consoler tonton Pierrot apesi sous makasi après attends makambo matango so ileki to moni sous sur scène yo ça biso vraiment makasi Nzambe penda za au centre tu veux so ba polémique à la compte tu veux so ba émission za makama kolo pas to boy to comment reste makaya ya mams o le ba ben émission ba tiner le okachani ba zikisi donc voilà. Voilà, merci beaucoup là. On va continuer avec les interviews. Je crois que Boza et Belé à Rolanda Bisso. Merci vraiment beaucoup décarré. D'accord, merci Chaka. Je crois que Toko Mona à ta lobby parce que Toza a pour nous informer bandi Rolanda Bisso. Comme vous avez remarqué, Tozo mais quand peu que cela bandi kotu automona awa wana Toza qui na décaré. Je crois Bolandi explication na c'est la version au ya PCL na ndenge mituna autotuna qui alors Toza na bino toujours en Kachadei. Ceux qui ont moni bande comme sous tout comme campé pour cela bango je crois Batubaza est belé et moi je vais encore dire encore une fois ou présenter encore une fois sincère condoléances na couple Ndombasi o ezali bongo il y a des qu'on a vu sur artistes et comédiens des babungu 6 mois na bango il y a une année ça fait très mal la triste réalité à laquelle toyebi bango de Kenaka. Alors merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées. Après ça, Ming Bote na Marcelo Dufnois, wana grand frère nanga, et puis na Dani Chandou, et puis na Patience Mukendi Longzam, Karine Mané sa British, et après ça, Bote Mingi na Oscar Marie, tous les millionnaires en kilotes, Yabino Angwana, tout ça na Matanga, Momondi Shadak, Nabino, dans ça l'effort pour couper sa bino information. Vous en avez Richard ça, comme ça Richard ça toque un abisso, et puis Toko, c'est Trésor Malungi 64. Comment les maïs quel? Hein? Qui parle pas ça? Voilà, Et express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port,
quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International. et express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business. Et pas Fisto Basene. Aouza Biloko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International. asali pongi ya kolala ye mokolala ningaka te akengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un témoin pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. tozalaka na esika moko yo tobongisaka mitema na biso esika ngo nde lisima ya ngolu ya basantu nyonso kolo nango nde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais ton amour me suffit yo nde nzambe ya évangile yo nde nzambe ya kelani mpata yo nde nzambe ya Jacques Vernon yo nde nzambe ya Edina Bala yo nde nzambe ya Kokuta Miguel yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata kolozwa lokumue likamokamo elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu banalaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele solo na bango ekoma suivre désolé 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 likamokamo elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu bakangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyo anga nde nzambe ya solo ndenge akendaka ndenge akozonga le véritable dieu mon jésus otanga masiya iwa nazali koya je suis le
éternellement, mon Dieu vivant. Salamasia, Iwana Salikoya. Salamasia, Yesu, Iwana Salikoya. Alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, le lion qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Elia wakamo na budumbi bwa nzambi mujulu yeye Yeboa budumbi wani mulenga tekula wani meme Ibonya mujenga mugole yeboa wani shabana wanyo Ikula nkula wanye Ukula wa mai matoge Epanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo yazala kabisa tote mibrete mitano te minete moto bate sambo te mpeli boate uma azala kaka ye moko zambo ya mesana to batraka ngai abatraka ngana butu kola likonzi na moto ya tambola kana ngana moyo kola nipata na kendo zambe ngana kotatola seyo ye nakitisa moto libosolo profete bala baprofete bakufa nzambe mosude biso tokotombola soki yo te ncipinga wa bana nzambi wani mememema nzambi wani mendo nzambi wani siko etomi ntango ya kokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi église port du Christ boza wapi bana serse jerse musana 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 yesu alingaka boye eske ya demilano awa tokoyenga te awa tokoyenga te bina na yesu na kitimono kaka na linda na mura mawete ale uje